Bonjour. Mbote na bino so tuba ebolinga mameli ya nitu na pesi bino mbote mingi ba ebo se plaka na mission papa pour le mariage en tout cas na pesi bino mbote belé. Ouais ma vie pour wazima est-ce que vous allez bien nous de notre côté sur la bino parce que le toi mi balé tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth toza bien nzambe ya mwanzo ba tela biso kimia vraiment na katia libota ya ngai ya mameli ya nitu kimia ezali le nazanga mon côté nazana mama Eugénie mon ngai moi ça bataya moi ça papa mon frère mon ngai toza na lelo na yambeli bino ye bomona ye bomonaki mokwana nakendaki epa na ye nakendaki kotala ye mpona matanga siko matanga esesili ye mpe lelo aleki epa ya mama Elia Nit. Bonjour maman Eugénie. Bonjour maman Elia Nit. Maman Eugénie la douce, ça va hein? Ça va maman, ça va par la grâce de Dieu. Ça va. En trois na sepeli na yambi yo vraiment na kombo Yesu na sepeli vraiment ndenge yo pe olekelinga epa na nga lelo esalinga vraiment kaka salinga wow. Pourquoi na un truc de ouf là na ngata Mika Bongo. Mika Bongo la fille de ouf. Maman Eugénie ça va santé ça va? Ça va maman. Na moni longa matanga ici ko longa fête. Ko longa fête 40 jours et qui normalement ils ont coquille lelo les 16. Mais ko ça va nzamba bandi ko apaiser mitema. D'accord. Bien que rotika la etikali éternel la mitema mais elongwaka te. Ça, Marie-Monique, Marie-Nit, tu n'as pas l'émission, on a rappelé à mon belle-sœur. À plus. Merci. Voilà, c'est moi qui m'en a. Non, tu vas se mettre qui a un linganga. Ah oui. Maman Eugénie. Maman. Le na kila posa to solo maman qui parce que na rasi to kotaki ko zale pa na yo na ke pa na yo ba to bamoni ki maman Eugénie ba moni papa mongai ba moni ki libota nyonso ba moni ba semeki ba moni bana mais ba te belé ba lobi na à propos ya bana ba lobi na ndenge nini o réussir l'éducation ya bana ndenge wana komona bana ba osa musala na ndaku ba moni Jenny je te fais de gros bisous azola ba semoul ba moni asali brochette ba moni Naomi alambi or ba paré binga baza kola biki bana bayokaka te ndenge nini bana na yo akomiti na niveau ya kosala makambo oyo biso ba mama tolingaka soki okoko répondre na ba mama parce que ça na bosenga na bango baki toka yambela biso pour mama Eugénie mongai ba téléphone do na biso moyen te. Merci maman Eliane pour na motuna na yo. Merci pe na ndengo benginga oyambinga la plateau na yo pona yanola na limbola na répondre na baninga basi o baza na bana o toboti na poto. C'est vrai, éducation en bas na biso na poto eza pasi eza facile to réussir en éducation na bango mais bana babotami na poto baza koyoka baboti te baza koyoka te balingi ko to baka nyonso surtout ba uta na Afrique ba yoka kutu penza te surtout ba uta na Afrique mais ngai nazaki na moi manière na nga moko boye ya koéduquer bana na ngai et puis naza na moi manière moko boye nalinga te nakende na affrontement na bango nalinga nakomisa bango baninga bakamaradi mpo na réussir nakota kati na bango soki okoti kati ya bana bakoyebisa yo oyo nyonso tu bazomona na nzela bakoyebisa yo makambo ebele mais soki oza na otie ennemi na bango mama otie barrage déjà yo parents nga nalingaki na approcher bango na komisa bango lokwa ba camarade so nazolamba yaya viens voir comment on fait so nasali mbala liboso mbala mibale na tikeli na Jenis aujourd'hui c'est toi qui va faire so na baloli fufu lelo mbala liboso mbala mibale na yebisi na lobi yaya yo mutu okosala et puis bana biso ba mekaka biso bana ngana ba mekaka omona mukomso ala muki baselo kwa budeyo ete so kaka nga sikoyo na kendela bango na esprit na biso ba mama ba pesaka biso na Kishasa na yebisi papa bango na bi bano soto kena bango na ndenge ya poto et osimba te donc photo zonga penza ngai fana zonga penza na Congo momo ta musu ba salinga likamo boy tant anga mona bi tant na bima na bité il faut la mema bango na ndenge ya Congo donc ina beti mena mesa na laki c'est pendant qui autorité na ngai ya kimama parce que na bi nga na ndako se ngai na papa ngana mobali na ngai donc éducation ya bana nga ko réussir yango eza kaka koloba na nga mama kokota na po na bango koyeba eloko nini bazosala eloko nini balingi et puis bango moko balobaka balobi mama soki totie tembe na yo tant tobima libanda tokei tosali esimbaka te soki mama alobi likambo jour mosusu nakanga bango na chambre baotonga ngai babi omoni te ke so tosali likambo quand si maman nous dit quelque chose
on n'a pas écouté. Quand on les fait, ça marche pas. Maman. Mameliane ba yokaka donc bana nde il faut ba yoka bana il faut ba yoka ngai kai msaka ngai mama mso akoloba lobi na onsa msala bangi fona zonga na mwana nga 28 ans il faut na sukola chambre il faut na sala bona sabo mais non comment yo mama mwana akoki kolekela yo mama mwana ozokoka même pas kogangela ye te tant yo mama déjà ozobanga po akokangela yo kanda surtout point wana ba mama mingi ba réussir na éducation ya bana te ba réussir na ba comportement ya bana te parce que ba bangi bana parce que bana wana faiblesse na bango ezo mona tam sous 2-3 jours akangam na chambre de bisoté te ngai te so na remarquer ko kara 2-3 jours pour le bisoté ko yokita ye araignée ngai te nga bongo te nga nazalaki kaka tant na bandi ko monde bandi ko banda na début premier jour d'article le deuxième jour te na kokende vraiment la chambre na Betty Porte ça va Yaya tu vas bien est-ce que tu peux aller acheter du pain réaction réaction na yo au moins là oui maman ça va j'arrive ah d'accord naza na sina ozela yo au moins na pa ya bimi maman donne-moi l'argent na pesi pe mbongo ki kosomba mba na tiki ye na kanda na ye wana te nga siko na kei vers ye na benge lisusu ya oyebi ke lelo yo muto kolamba ah maman ngabi oui lelo to kolia biloko na en tout cas so lingi kolamba te nga na papa pe to kolia te so ayuka nga na papa pe to kolia te aza na choix ta kotifa kende kolamba donc totika kolakisa faiblesse vis-à-vis ya bana so tozolakisa faiblesse vis-à-vis ya bana toko réussir na éducation na bango te nga en tout cas naza la manière nanga moko na sala oyo ke pona réussir na éducation ya bana nga lokwa baza bana basi déjà na yebisa bango boza ebele na boti bino ebele boza 6 na kokoza la sima ya moko te comme Tshisekedi aloba prenez-vous en charge donc bino ne boza wana moto na moto miso en charge donc pour na moto miso en charge bozwa nga pena papa en charge parce que bisope tozwaki bino en charge voilà maman nandengo moni Jenny baloli fufu na ye na se wana ezaka ngambala liboso na baloli mbala mibale na mettre ya en pratique na lambi pondu lelo et puis bangonde malamu na bango parce que baza curieuse baza vraiment la curiosité bana ngai baza so naza kolamba maman aujourd'hui tu prépares quoi les fumbwa ah on va voir baye batali ndenge na lambi fumbwa na ngai demain oroka Naomi alobi maman c'est moi qui va faire les fumbwa aujourd'hui va acheter viens faire balambi malembe ti et s'installer pe etikali kati na bango baza na papa leki na bango soki baye na ndako babenga lisunga te babenga ka bango Jenny on va passer à la maison tu vas nous préparer les pondou là que tu as préparé ah nabi papa leki pondu koma kitoko nde ya Jenny bongo nga mutuna la kisaka babi muto ala kisaka moko azonga rasima donc en tout cas voilà quoi mais bana pe obobota mi ana poto bolekela biso ba mama mutu te bino bano tozobota na poto bozo lekela biso ba mama mutu lokwa bozo benga biso ba mama blédard toza ba mama blédard mais tozui éducation à malamu tozwi eloko ya mutuya kutu bino bozokoka kozwa te donc oyo biso tozwi bana biso tozolinga kaka to transmettre yango epa na bino un jour so bokela mabala na bino ba retour ezongela biso ba parents te pour que ba retour ekomi kozongela biso ba parents ba retour ezonga na ngome ya bien mais ya mabete retour à mabezonga te mobala benga nga maman na uti musala tu te manges 3-4 jours Jenny ne prépare pas elle est toujours na biloko na bango wana bani ba Facebook toujours na téléphone elle passe son temps que na téléphone nazo obligé là non Jenny c'est pas comme ça net renga bi maman c'est pas comme ça tango ke dibala na priorité na mobali na yo ndingo yebi kolamba au préparer les au PC après tu peux faire tes affaires donc bana biso apoto maman ba yo kande biso bana nde vraiment comme yo lobi oza deuxième maman na bango deuxième maman na bango betela ka bango kaka c'était na deuxième maman wana beta ka c'était na deuxième maman wana kinga deuxième maman na bino boyoka
boyoka eloko eleki koyoka eza te ndenge jeni alobaka na ngai bi mama yo moko olobaka eloko eleki tika eza te quand olobi tika il faut mutu atika donc koyoka pe botia matoi na bino boyoka biso tango mama azolamba so mama atindi yo eza azopinir yo te au contraire azopesa yo nde ya un plus likolo na yo eza te ke tango totindaka bango totindaka bino bana topesaka bino punition te tango totindaka bino bana biso eza tozolinga nde tolakisa kaka bino ndenge tozalaka mama ye na pundu na mutu oka Eugénie, yo mutu lelo kolamba pundu wana na 15h yo biso na ba Afrique tubanda kolia ba 15h 17h tango mama zoya na pundu a 16h 17h tongolo bandi ko tuta moto banda komona mama tindaka nga poani nzoka nde mama banda kolakisa ozokasi baonyokola yo bazonyokola yo nga sikoso naza na recette moko ya sika en tout cas bajeni bazaka na curiosité ya koya kotala bakoya kotala mama comment tu fais lengolo là comment tu avais fait nga pe fona sala comme ça donc voilà nayebi te soki mutu na mosusu ezali mpona nazongisela yo en tout cas lobi penza bien en tout cas na sepele kwa yoza ki biso ba mama le toza koswa na bango ndenge na yebisa bino bana na ngai yo batala nga bana nga bolinga nga yebisa que naza deuxième maman mais avant ko yoka ngai deuxième maman faut ko na première maman nde vraiment za motuya yango nga nazaka ka mama ya mibale na bimi en internet ka pona ko lakisa bino ko pesa bino oyo biso toza nango ndenge mama uti ko loba soki neti moi so bali priorité ko bi mobali na yo nde aza priorité na yo avant que na maman baba na mwana alinga Facebook avant que na Facebook olambeli mobali na yo biso ba mama toza na esengo soki mwana kili bala tozo ba retour ya malamu nde esengo na biso yango wana eza na mama na biso moko bisinga na bi mama nitu naza na bana basi 6 beno ko kamusaka nga chaque fin de l'année mama omona mobali ayo cadeau ya super omona oyo parfum okomona oyo boyebi azoka ngo mpona nini parce que bana na ye bayokeli ye abokoli bakobokola bana bato bako babokoli yo mabe babokolaka mwana mabe te eyande bana oyo bayokaka te bango nde bafingisaka baparent ekomi ke yo babokola yo mabe parent moko abokolaka mwana ye mabe aza te parent moko te alingaka mwana ye lobi aéchoué na vie na ye aza te parent nyonso alingaka bolamu mpona mwana na ye bino moko botali bacoup de fil elandinga jeni aepate bino ndenge azolamba fufu na ye na makolo oyo azotumba thomson na ye oyo azosala mikate mais eza na bamosusu omona mpe libala ata semula pamba ye bolamba te yo moko mwana mwasi ntango oza na ndako ya libala olamba semu te estce eza esengo ya baparent lokumu ya baparent to lokumu te yango wana nga nakomi na systeme ya koloba lelo ya mama bato bazokende kobala ntango ozokende kobala mwasi moni biso na kongo ezaka nini kende stage mwana moni mpe awa systeme wana mpe koma mwana mobali ayeli yo fiancé oyo fiancé na ngai yeyo avant bokende kofiancé ye bien aussi pour fiancé aya na mpe na stage bande to la comportement na ye avivaka ndenge nini ko mingi pe bana lelo mama respect ezati eza na mwana mobali benga bisinga bi mama moi ça ko manki ba parents na respect na misu na ngai na tuni afingi bango abi ko finga te mais façon de parler maman très impoli oyo moi même je ne peux pas me permettre na répondre maman na nga bongo to papa na nga ndengwana mais moi ça se permettre ka maman nazalaka gêné tant moi ça a répondre à ma bien na ba parents na topé na bande konanga alors na tikelo maloba tant que maman soko koki ko teya bana na biso ya basi ndenge ba ko se comporter na ba belle-mère na bango ba bokilo na bango topé ba belle-sœur po yo na monyo tala ba semi ko za na bango yamo baza 10 ans tande bela ba semeki baza 8 soko ndenge nini yo se comportaka na ba semeki ba bala yo banda muke po bango mwana msito ba maman ndeto botama ba mama ba bossa na ki biso pe tozaka ba bébé to lata couche te mela poto to koma boye alors eloko ndeko ko yebisa na bano ba otalo pona ba réussir mariage eloko ndi ba ko sala po ba réussir mabala na bango mwana oyo déjà mama oyo aboti mwana na ye ya mobali abokoli ye akolisi ye na bakondition nini ya pasi na bakondition ya pasi mwana wana na ifaki lotiki na classe na tongo akokende sport mama wana na malili ya hiver mama wana esengo na nga mama ezali mwana nga azwa mwasi oyo akotosa mpe ngai mwana wana mwasi atosa nga mama parce nazwa te mwana oki kobala omoni mama ya mobali okomisi lokwa ennemi okola mbanda bien
mbanda mama ya mobali ndi bosangisa ne mobali ndiro ozosangisa na mama ya mobali zwa kaka mama ya mobali lokola aza kozwa mama na yo soki moni mwasi ake libala mama Eliane aza kotosa mama ya mobali te azwi impolitesse abimisi na ndako ya libala se ngi kolobaki mwasi wana deja pa na bango auti na éducation na ye pa na bango elaki sipeka bande pe kotosa pe mama na ye azaki kotosa pe mama na ye te mwana oyo atosa baparent baninga te elaki oyo aye pe atosaki bango te exactement atosaki baboti na ye te mpo nga lokwa naza na junior na nga wana nazomona mpasi kobokola junior na nga kende classe boyeboye tout ça lelo nalobi junior azwa mwasi oyo akorespecte ngai soki ayeli nga mwasi moko oyo ake akomisi nga lokwa mbanda na ye akomi akotala nga tungo adongoli nga ah non non ekomarche te ekosimba te yo mwana mwasi ntango ozokende na libala tosa mama ya mobali na yo mama ya mobali na yo zwa ye adopte ye mbala moko komisa ye mama na yo soki okomisi ye mama na yo ata mabe ezali yo na mobali na yo mobali wana mpo arejete yo kozala pasi mpo akotalaka bolingo oyo oza nango epa mama na ye ngai pe à son âme ma belle-mère akei bokilo na nga akei mais ti lelo nazolela ye na pasi na motema parce que pour moi c'était azaki mama na nga mibale deuxième maman ndenge na deuxième maman bana deuxième maman ba Jenny ba Naomi ba Gaïta yo so mona bokilo okene na Kinshasa téléphone na mobile ezosoni azoloba bi mama tikanga nazwaka po kotikelaka ye telefone azwaka ye moko te bafiotifiote bakolekelaka biso na kisasa ya mama keba kotikaka ye atambolaka ye moko te oza komona donc c'est pour dire que aza koprotege mwana na ye aza koprotege mpe ngai mpo na intérêt ya mwana na ye mpo amoni image oyo ngai naza kopesa epai na ye okei mpe na famille ya bato famille na famille baza na éducation na bango ntango yo obali mobali aye na éducation mosi pa ye na éducation bino mibale boye kosangisa éducation ovanda malamu na libala kosapuye mingi na makambo ya famille ya baninga te amen soki olingi ovanda bien na basemeki kosapuye mingi na makambo na bango te soki bayebisi yo intervention soki ezali osali soki intervention ezali te ya na bango azali akosala soki okomi kosapuye mingi na makambo ya famille ya bato na makambo ya basemeki mama Eliane cela ndeke mwa conflit mwa ennemi mwa eloko moko eyaka kokota basemeki zwa bango kaka lokwa bandeko na yo zwa bango kaka lokola mobali na yo je vois pas pourquoi basemeki na nga bakokoma binemi na ngai non yo ke kobala tosa mobali tosa basemeki eza conseil baparent na biso ntango tozaka kokende babanda koyebisa biso na mabala mama ozokende libala mobali na yo bandeko na ye mama na ye tata na ye bango nyonso tu tosa bango oh bah quoi, moi je calcule pas. Je calcule pas. Moi en tout cas les belles ça me dit rien. Moi en tout cas c'est frère ça mais on a langage en bas il y a awa. Mais tu calcules pas nango mama Eliane omoni soki ba ke mabala bazo wumela te. Soki ba ke ba okende aller mais aller retour hein parce que retour na bango ezozala. Ma retour na bango ezozala. Donc moi si ok libala tosa mama ya mobali mama ya boteli yo mobali mama ya boteli yo mobali wana na poto akomi banquier mobali wana zo memo na voiture azo poussa yo vandi respecter mama na ye pesa mama na ye respect makasi parce que mama wana moni pasi aboteli yo mobali wana ti mobali wana akomi mobali akomi oh, Seigneur Mungala. Mama Eliane abebisa kaka yo. Mbona kosi? Kama kana lesa ke matuza. Na matuza kuna tango bo titira. Sasa mbona bon c'est comme maman jeune. Oh Mungala tiesa. Mama. En tout cas te bana la biso botosa pa bokilo na bino. Botosa mama aboteli yo mobali. Na poto pe ndenge lobaki. To pesa kana biso pe mbongo tikete.
soki nalamuki na ntongo na ye kotala bino na ye kaka ye kaka eta mosuku kotala bakoko na ye aye na eta mosuku kaka kopase journée kaka ayeba kaka ndenge nini soki akotala me aza mama moboti avandi azotala me azoluka ayeba faillite eza place nini na kobongisa place nini na kopesa éducation na mwana na nga place nini soki mpe namoni mwana na ngai mpe azotambola mabe vis-à-vis ya mwasi na ye te il faut na reprocher ye te il faut na loba na ye bana biso abasi bozokende mabala botosa bamama ya mibali botosa babelle mère soki otosi belle mère aza nzambe no ya se azorepresente mama na yo yango wana nde okoganye na libala mama Eliane kisi ezalaka te kisi na libala eza kaka botosi kisi ya libala eza kaka respect kisi ya mibala eza kaka komikitisa fais-toi petite soki osali komikita bango moko basemeki bakotombola yo mobali na yo akotombola yo parce que toi tu t'es fait petite déjà omikiti koya na libala kaka te ko toi le professeur qui connaît tout oyebi nyonso soki semeki alobi moko yo so okomi na 5 so mobali alobi moko yo so okomi na 10 te fais-toi petite mama kisi na libala mama Eliane eza kaka kotosa mobali kotosa basemi nga na lemba maka talaka basemeki na nga Balarius leki ya mobali Sœur Marie leki ya mobali ma tete leki ya mobali mama Pasa Louise leki ya mobali semeki moko te nga mobali nanga aza mona liboso me basemeki nanga moko te nabengaki na kombo opo baza baleki ya mobali ata bamosusu ebele baleki nga na mbula me nga lokola na mwasi yaya nakomi mama me nabengaka ta oki te natubanga Sœur Marie donc ndenge ata ya suka mwana bango suka nabengaki dadi mwana suka nabengaki tonton dadi me mwana suka peleki epa nanga mais le bien tonton na le banana bino tanga na le banana Verseline ma fille bon moi c'est pas vrai bébé toi pensa ba vrai bébé ninga toza aw siko biso toi kitoko boye biso mbale toi âge moko année prochaine to sa jubilé la biso et donc parce qu'on te fait ensemble quoi mais yo na juin na novembre et on est makam année prochaine, ça va être âge, l'année prochaine, tu vas faire jubilé na biso. Bon, on sait ce qu'on a âge à 20 ans. Bah 16, 17, 18 ans. Puis on va te botter make-up. Beaucoup de cannabis. Beaucoup de cannabis. Puis on va te botter make-up. Bon, ça va s'il ti out. Bah oh ti out. Si tu vas te botter make-up, to tout si mi belle, to respecter mi belle, to vandi na ma bala, to boti bino, to peut se faire un conseil. Bon, mais pourquoi vous avez une belle mère parce que vous me savez qui monnaie. Ki monene na bino olingo kolinga mama bokolo lingiete omone pamba yango mona soko lingi mama bokolo linga yo lakisa epe bolingo bolingo pese bolingo elle n'est pas ma mère hein elle n'est pas ma mère c'est pas ma mère ce n'est pas ma mère biologique c'est pas ma mère biologique c'est pas ma mère hein c'est pas ma mère ba réponse na bango kaka ya mabe yango bozo mona ki bozo kendaka mabala on est bato baké stage OK lundi vendredi au on est au stage nzoka moto balaki on dit au stage pour na ni langage à mabe lolemo iloko muke me bomaka langage à mabe respecter ba bokilo na yo respecter ba semeki na yo yeba ko vanda na bango lakisa bokilo na yo bolingo ke mama ndingo boti mwana mobali ndingo po botinga okomona likambo soki za mama bokilo automatiquement kokotela yo po komona kozaka mwasi moko malamu olingaka bango metango osala bras de fer ola sima bokilo kolingaka ete yaya libala ne kokufa ata boboti bana 40 ekokufa na ebisaka bino na babeta na kana belle mère te muta memi mwana 9 mois avant si mwana bi Antoine vanda wana Antoine yoko pona entre ngai na mwasi na yo ngai yo na memi ko 9 mois na meliso libele na sukolo mai na kati sio ngenga webi ngenga bakati yo ngenga okomi mobali ndenge okomi siko chelo na se poane ngabe na bandaka bo mama ko sala bio ko changer na oza kangata za mabanatika bakati yo ngenga ale mobali okomi mobali ozupe musala bandi ko sala obimo ko bali pe mwasi po ngai mama na ndimaki bongo lelo yo mwasi oya ko boyisa mama na mwana wana mobali mama na ye libela mama ne koma chaussette po ya fiba ki amela ki yango français wana zo ba ko mama na yatinda ki na classe
siko tana ba mama ota musa bote mwana na Congo aoteka bite kuteku na mutu aoteka ngai atini mwana na poto mwana na komi mutu bongo yo oya koboya mama ya ndenge wana yaya libale okufa to boti bana 40 ba beta na kala mabo kilo te pa mabo kilo ba mikitisaka ba sebe ko to ka bobeta na bino sebe ka bomane libala te sebe ka sebe ki boyo na bino wana mobile na ngati kaka ako na kopondela nga omela ata ngaso to pembe na msoleni on mabia tingala yo sebe ki na ngate ya sebe ke za na ngabo to bomisi na biso me bokilo te bokilo ba beta na kanete bana boyo kabiso so bokimo ko maloko biso pende to aboy bo respecter ba belle-mère bo respecter ba surtout ba beau-père mingi parce que tu sais ba na difficulté ko manquer ba papa respect mingi ba manka mingi ba mama yo to lo ba ndenge wana en général respecter famille o ebali ba to ba tiki occupation na bango ba ye ko bala yo honneur wana babali yo le bébé tana na bango ato boti ba na 40 soko ni maman bandana mukana première maison première maison zanda kwa baboti babanda na libosko respecter nanu ba parents ba mama ya bango ba parents ya bango nanu bo banda nanu liboso nanu ko respecter ba parents na bino nanu sima na yango okomema ngo na deuxième maison o ezali ndako no ya libala tango mama zolamba zala na sima yo mwana ya 22 ans oyebi kolamba semoule te depuis tout ce temps tu étais où et puis mama yo petiki mwana ti 22 ans alebi kolamba semoule te na motif nini pona nini bana poto te poto aboti bana te nga na boti bana nga nyonso tu na poto na hôpital ya Argenteuil Mamelian na boti bango nyonso tu na hôpital ya Argenteuil bango nyonso tu bake ba classe bango nyonso tu bazwi ba permis bango nyonso tu na koye biso Mamelian baza wana bazosala chaque fin du mois na mutayela nga super super na lataki na émission na oto salaki na ndako wana Naomi mutasombelaki chaque fin du mois Maman Jenny, na solo. Na koye biso ya solo tuna bango na somba su bilamba tenga. Bakoma osala ba tour. Oh ka babenga na téléphone. Aujourd'hui c'est moi c'est le tour à Nani. Jenny c'est toi. Jenny a sombi yaye. Naomi alobi c'est toi. Junior yana bango la Belgique abi c'est moi. Donc basala na kaba sala kaba tour. Ya resombela ngai. Na somba ka sous super te. Donc on a l'attaque une émission Naomi mutasom. Et puis ba yebe opona. Makenda ka bango. Wana ye mutapona. Ko ndima ke mona poto mutaponi super wana. Et puis Naomi elle n'a que 19 ans. Elle n'a que 19 ans. Ouais. Je te salue ma fille là aussi. Bisous. Et il y a Jenny qui est jalouse. Tu es pas pio ba bisous. Ah ça je ne sais pas dire ça ya ba. Eh boyoki, yo makamuna baka pas na ça c'est du vrai c'est du vécu. Ba témoignage yango bozo yoka. Et pas maman lobi, afa sous super té, bana na ba muto kuma ko let ça y est, ba super wana. Ba ngo chaque fin du mois, mwana na mwana sombela ba saka ba tour janvier Jenny a sombi, février, Naomi a sombi, avril, Gaël a sombi, Kuna Junior a sombi, bazola sa maman. Siko, tant bazola sa boye maman. Et c'est moté, bazo ko pambola ma. Bana fobo ba ke bana bobeta na ba mituna ba parents bo pambola ma te. Parents loka na ete ke o nazo loka na loka mona po motema na moboti ko loka te. Mais kaka nzambe ta bazo la comportement na yo vis-à-vis ba parents na yo ozozo yo moka malédiction. Maman na kosi. Yo moko ozozo ka malédiction. Ba parents ba loka te. Nzambe moko azo punir po ozoto la comportement vis-à-vis ba parents. Kaka nde maman lobi avant que de ko to sa belle-mère pour banana na maman na yo. Maman. Oui. Comme ça maman camarade na yo. Comme ça maman camarade parce que maman ko pesa yo ebele. Ko pesa ba technique ndenge ko pesa ba technique. Comment na yo na maman boza boye. O réussir te. Akomisi maman ngala mona bala misusu akomisi maman ennemi numéro 1 ya vine penza ko azo dongola mwana penza okepe na ndaka muninga mwana penza dongola maman na ndi bambanda ngalo bi abandi ngundeni otiki mwana komisa maman banda akomati wana ndenge nini ikola ko bangati mwana yo boti tolobeli bana mami Eliane tolobeli pe ba mama pe ba mata ozo ba musu pona moni tango na biso na ekoki ko bosa te kala mingi te to kendo yamba nani ndeko na biso mosa uti na nini na Toulouse azo ya kala mama titi matiti la ngulaza azo ya kala te to zo kendo titi to zo zela bana to zo bana 13
amu tseke ba ngolese ba batala retard en tout cas pour dans les lots vraiment na moto suki wana so pesa moto na moto pesi moto pour na moto na biso vraiment ekoki mameliane so nami napesa mbote baza ebele te mokili mobimba napesi mbote na bana mama nyonso bao baa na Londres bao baa na Paris batata mwasi bapapa leki banoko bayaya bavero bajudith batonton Silva banise basombelaki nga mbisi konene tonton Moscou wana papa leki ya bana akende kokunda mama te yete mutu asomelenga mbisi tonton Dona papa Dona na pesa babisu papa leki babisu na biso babisu ebele ye pe papa leki Dona pe to pesi pe babisu na ope yango wana en tout cas na pesi bino merci mingi mame Jenny mongai yo na bako mame Jenny pesa la papa mongai ye mo pesa mbane babisu na pesa papa mongai te na pimeli na bosani pe chérie na ngai te mon mari alela mbelita angalela azam amameliane azam nyonso tu mpona ngai okoyeba te asala mingi mpona ngai asali mingi toloba makambo oyebi ke awa le 22 septembre oza anniversaire mariage na biso alors bino bayeba ngai bayaba ya Zakari bamama Vivien Erwenge bamama Nelibula biso bokozalala nde tokobeta masolo ya mabala na biso mokolo yango napesi bino mbote mingi oyo ya ngai ntango apasi mpe ya bisengo yabe ya Zakari na biso babizu na ye ebele en tout cas bino nyonso tu bayeba ngai mikolo États-Unis tomboki bayeba mili biso na États-Unis tolingi makasi babi baozelanga bino bandeko États-Unis bolinga ninga pe na ozomemela ba témoignage du vrai solo mambo solo yango boyeke moko a témoigner awa kandi na bake Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kabisa. Papa leki Yves la taille et l'élégance. Papa Yves, je te fais de gros bisous. Les plus beaux. Les plus beaux. Est-ce que t'es le plus beau? Les beaux, on a mususu. On a mususu na plus beau. Dona. Ok, ndeki musala. Ok, ndeki shasa. Ok, ndeki musala. Ah, Jeff. Naza tata mosabana Christine Ndomboli pas la plus belle. Zamba ni ben chede ni bala betu boss, bye bye.